Tatamokile kelama Isali mami buhe bele Olelo ye banite Isali bambula he bele Uyumoto mokwa ye Esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema bande ko balandi avant télévision ya kozala liboso ya ba etando na bino mokolo malelo na kati ya émission na bino isika wapi to ya kalisu bongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ya izaleli na kati ya bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi na bisika nyonso yebozwami topesi bino na ino bambote mingi na bisika o bokopesela ka biso tango pengo ya kolandaka penza émission na bino mokolo mwalelo tika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nsona mwa tuku mibale na misato sanza na biso ya zomi eleko ya minei mobu monkama na tuku misato na kati ya manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwalelo vendredi le 24 juin 2022 solo tokobalisaka yango na tina ya kopesa penza bososola malonga Posunga bino boko bonko yeba lolingi kani manaka na biso ekotambulaka na kati ya calendrier africain pe bongo manaka ya bapaya kasi ya mutuya ekosenga na bino bandi avant télévision ezalaka penza kosimba malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ezalili na kati ya bokoko na biso baindo solo tokosuka biso na bino wana tese na kotalisa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu na tina ya kotombela penza bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo mwalelo na bisika yebuzwami totombeli na bino banso bambotama elamu bambotokolo ya mbote tata mokeli akoka bongo kokanisela bino na kobakiselaka bino penza mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosila koyana yango na mokili wana tokende kotombela bongo mbotama elamu na esengo pesa nyonso kati ya mitema epai ya moko ya biso les grands monteurs les grands réalisateurs Kumu Ngala Gugege 9 lumière totombeli bino penza ba mbotama elamu papa na prince Elonga papa na princesse Molongani ya Kilandi Mangituka esengo nyonso wana ezali pona bino kotombela bino penza ba mbotama elamu tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tokende lisusu kotombela bongo mbotama elamu epai ya nengwa biyela ntango bango pe lisusu basila kobotama bongo mokolo mwalelo wana molongani ya mokambi Bouchir Selemani bisika bozali na esengo nyonso ya libota totombeli na bino penza bambotama elamu bambotokolo ya mbote toyebi ete lelo ezali bongo ya koyinda sima na biso ko na plateforme télévision tozoya wana kokabola bisengo elongo na bino kolia makemba na wangela kasi tozonga na ino lisusu kaka epai na bino moko babobotami mokolo malelo na tina ya kotala bonzenga ba bino pe to chabalo yembo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Lelo mbotama na yo Tusebeli na mbotama na yo lelo 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 Lelo mbotama na yo
lelo mbotama na bino mbotama esengo mapamboli na bino epesameli bino mokolo mwa lelo zali mokolo na bino penza ya lokumu totombeli na bino lisusu ba mbotama elamu ba mbutukulu ya mbote na bino banso bisika iye bozwami na bino pe babe kosepela bongo totombela bino ba mbotama elamu na vamu television tolobaka yango tango nyonso ete manaka na bino ekomela biso na mesa ya mosala avant 48 heures tolengela yango lolenge penza elongo bani bokobenga biso kaka na ba numéro zali bongo affiché na satando ya vamu television lisusu ba mbotama elamu na bino banso bisika iye bozwami bomo mesano bandi ya vamu television tokokabwana kabiso na bino bongo te soki tozongi te lisusu kuna epai ya kumungala bango yo bebe babotami bongo mokolo malelo kasi bali kokobaka na kati ya kosala mosala mabango bakoka bongo kotiela biso mai balengelaki kuna na eteni ya video du jour biso na mito kutani na sima elema tola 23 wana yango na bomoni neti na Rwanda état réserve na bango nde basali ete Rwanda lelo te azali sima kasi azali na kati ya bitumba omoni donc M23 eza kombo balatisi kasi Rwanda nde aza siko na sima to aza na kati ya bitumba nde siko solution ezali ni lokola Rwanda bazotide kotinda asala makambo wana kasi to s'attaquer siko na batindi te solution liboso toyebisa mindele soki mandoki M23 akokoba komonana na mandoki to identifier mandoki wana mboka nini esalaka ngo mboko esalaka mandoki wana yango ezopesa M23 mandoki en échange M23 ezopesa bango ba minere tosengi na mokonzi ya mboka kata relation na mboka wana biso ba congolais toko consommer lisusu biloko ya mboka wana te quel que soit soki to s'attaquer na impérialiste guerre na est kosila soki te biso peuple congolais to lamuki ba sensibiliser biso le quoi toza 90 millions to leki Rwanda na munene to leki Rwanda na ebele ata to kata mboka ndambu to lobi bo yo Rwanda ko tata mwasi mvale boye bakate Rwanda tant toke na contentieux eza province na biso tozwa yango na makila ya bancien combattant na biso do Belgique kuta kofuta biso mbongo ya bomengo nyonso yo ya bénéficier nango bolamu nyonso bénéficier na Rwanda na Burundi alors soki tolobi lelo tokei kuna po eza mabele na biso toke to récupérer yango to annexer yango na Congo kasi guerre kosila te po bato bazoluka solution moko ya automatisme hein que auto sali kaka boye guerre esili te wana ba schéma oyo ko permettre guerre esila le contraire toyebisa sikoyo Rwanda réalité oyo ezoya omoni Rwanda ndenge ozotikala na position wana ozosala ke yozalaka na mabe na Congo yeba malamu boye na bambulo ezoya cartographie Afrique kobongwana donc tango Europe ekokufa po bato bazo rêver bazo kanisa ke ekokufa te tango Europe ekokufa Afrique akozonga ya kosangana siko peuple oyo aza neteni ya Rwanda lokola akozala mauvais souvenir ya ba Congolais po boboma biso mingi omoni ekopesa biso tango mulai ya kozanga koyokana nzoka tango yangoyo batika babizaleli oyo wana matono mingi bande ko balandi ya vamu television etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi bandi na pongi tango nyonso tokobaka na bino ete vamu television maemanso kotiela kabino zela na tina ya kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino ya mokolo na mokolo yango tolobaka soki tolandi tolukaka penza kobimisa ya motuya na mai oyo tosili bokati na kolanda liteya nini tosimbi oyo kokumba lisusu bongo ntombwa pe mbongwana na kati ya bomoi na biso totondi botondi na équipe technique mobimba ya vamu television kuna tosongamaki na tata mbala mantiadila kuna na sima ya kamera mpona nite lisusu epai ya kumungala 9 lumière bango babotami bongo mokolo mwalelo kasi bali kokoba kaka na mosala na bango eteni ya montage émission na bino mokolo mwalelo kimia ya fumuki mbangu iko kozala kati ya mabota na bino biso na bino tokutani lisusu bongo mesano mokolo malobi na kati ya émission na biso mokolo mwalelo botikala mala Salela
ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo ye banite isali bambula hebele uyu moto mokwa yebite